mais si ko poto longola nanga wana na place to tina ne bimbindi to tina bimbindi bakoko na biso bikuse basolo bapiki mete bimbindi to benga bango bimbindi suba ne parce que nanga kolamuka te bakona visiter na 245 kolamuka te akoleka na ponge liwa oyo non po asi azali cause ya mboka na biso kila bobo mananga siko so bokuti siko nanga za déjà protégé bo sandeni nanga koza la protéger te parce que azana empire parce que mutu nyonso abimaka na mwasi na mbeto yeba ngo beke azala ba pouvoir monter ko protéger oh saka yo bimana ba sena mbeto na lobi boye mutu nyonso amona kanzota mwa mwasi yeba ngo beke asa sente aya na Congo central aya ko luka ba oyo bazala makambo na so alongola ba chef coutumier o bazolia na bango parce que bango kandi bazoteka lisusu mboka na biso pourquoi bazo na mboka na biso mais basoda bazokufa pa ba M23 bazokufa te siko nini o baseni na basoda na biso ba Congo to yebi yango te bino bozomona ka bituba biso dans 4 minutes tozomona un homme spirituel akoki kozala mbongo ebele te po Jésus baya ba prophète na biso baya prophète ko zala mbongo te so onga na ko loba ezala bato musuba ba tala ndoki wana tala boyebo ok mutu azana discernement ya bakoko. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers fidèles internautes. C'est votre émission Soukana Masolo avec votre humble servante Princille Yamboke, la maman de son Altesse. Donc n'hésitez pas de vous abonner dans notre chaîne. Tozomo na télévision, vous serez jamais déçus. Voilà, c'est ma caméra na mon eben KB na peso mbote be babi caméraman moko ya propre ya swag et puis un grand merci aussi à mon cordon Dieu donné ma weja na peso mbote belé et puis sans oublier ma maman chérie hein babi maman chérie. Maman Ritima, comment on appelle ça en botte belé, il y a eu un maman. Et puis, un grand merci aussi à monsieur Ribé Samba, la réserve de la presse congolaise. Un grand merci aussi à vous, nos abonnés, qui nous suivez partout dans le monde. De Botika, la branche, Roland d'émission, Nabiso, Soukana Masolo, Borozala, vraiment décidé. Et puis, vous s'abonner à la chaîne Nabiso, Tozomo na télévision, Borozala, décidé, vous s'abonner, et belé, vraiment, la chaîne Nabiso. Bokozala vraiment décidé quand on est sabido nga penser la mboke so na invité na nga seka spécial pe professionnel. Lelo naza moko ba mettre na biso na kombo ya Abdul, j'espère que boyebie ye na koyamba bino lelo ope ba yebie te boko découvrir en émission na biso Soukana Masolo bo continuer toujours pour s'abonner boza vraiment décidé naza déjà na invité na ngai. Bonjour maître. Ouais, bonjour maman journaliste. Bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu na makoko ya kimbango asali sala. Ok. Merci beaucoup, Dani. Maître Mbiso Abdul. To mega mpena kokota directement ma sopo dana présenter yo. Aza maître Abdul, aza maître spirituel. Na kombo ya Abdul yendo to travailler, to développer, to beta masolo ya ye. Et puis to mega mpena kokota na masolo mukie ya ye. Dit to te ko perdre moko ya ba champion na biso na eding na kombo ye dingwe moto na ngenge to mega mpena ko beta masolo na ye. Et puis to bossa te ko beta pe mo masolo ya mboka. J'espère que bino boye bi ke mboka na biso eza akimiete. Na zana invité na ngai maître meka mpe ko beta biso na mama sono ya kibo maître spirituel au banda yango quand au botama nango comment expliquer na balandi ya tozomo na télévision balingi ba découvrir bon maman journaliste ngana botama maître spiritualité okay. Donc au tozwaka na mokili ok donc je pense que na héritage bilu kona kana mokili comme métier na ngai ah ok c'est ça moi je suis guide spirituel na zali mona ya Congo central pour ça la ville ya Matadi ah ok donc mona Matadi na bandi musala na ngai na bandeli ya 2002 ok kala donc c'est ça biso nous travailler la match na Matadi wana belima ba fête biso so nous ka mona mwa no kota kana ballon na kala ok ok biso ndio sala makambo c'est ça et donc on est pour ça que au sala musala oyo zo sa mettre bon musala na ngai ezala kola donc parce que na lubaki koyeba divinité ya mokili ezali nini ngai koyeba sagesse ya mokili ezali nini mpesa déjà kwa musala na ngai chauffeur aza na domaine na ye mécanicien na domaine na ye tinga pe musala na héritage eza oyo bozomona wana ok merci beaucoup maître Abdul tozana maître Abdul to sola na maître Abdul meka mpe ko expliquer biso musala au travail kango ndenge nini expliquer no balandi ya tozomona télévision balingi ba découvrir yo au travail comme musala ngo ndenge nini musala ezala ba dimension nango ok affection ya bolingo ezala bandenge nango rituel ya mbongo ezala bandenge nango ok ko salela mutu délivrance spirituelle ezala bandenge nango donc musala ya ba esprit ezali vaste eza kola nzambe to mona kaete donc mutu tu oyo eza spirituel mutu tu oyo kolinga baseli musala wana to ko bimisa enseignement boete ko ndio kozana posa ya makambo tango ko benga ngai je pense que ba oseli musala tu oyo kolinga baseli la ye sauf ko boma batu sauf sacrifice sauf condition wana ipana biso na septi na biso ya kimbango ya biso batu mwindu sacrifice humain biso ipana biso za la raté biso condition na biso ezali kaka
kosunga ba autres zali komona ba pauvre au Kabila parce que bénédiction ya merci wana yango nde ekosala musala na oyo avancer. Donc so Kabeli mutu merci wande ezo kosala musala ya avancer. C'est ça parce que ezali ba pouvoir on na zo salela ezali fétichité, ezali sorcellerie, ezali naturel ya bakoko na biso. Donc un peu ça. Oui, merci beaucoup maître Abdou to mekempe ko kotana na mamo zindo ya musala na yo. Eloko ni ma donc to ko ba spiritualité na yo mingi ezaka basé na nini obikisaka bambasu totrataka bambasu plutôt obikisaka bato baza maladi ou comment meka mpe ko expliquer balandi ya tozomona télévision bani ba découvrir nazopesa promotion nazopesa prospérité nazosala nyonso sauf kobokela bato maladi mutu nyonso oyebiki aza na mbasu mutu tu aza na posa ya bolingo mutu tu aza na posa ya mokanda mutu tu aza na posa ya amata grade na compagnie ou bazoluka balongole na kati ya mosala ou oyo kaka etali ya oyo tu etali kaka ke kosunga yango na salaka donc tout akoza na difficulté ya bolingo bazobala te azobota te ba problème toujours na ba problème mutu muso lota ka bandoto mabe mutu muso sa koma impuissant mutu muso aza na sucre kindoki mutu muso aza na diabète kindoki mutu muso aza na estomac kindoki mutu muso so po alia koma komela ka ba kiss po alia to ba ka tu wana nde yango na so salisa donc pesa. Merci beaucoup maître Abdou tozo continuer toujours na émission na biso bosko pona bato bayaka kozoba ki c'est pas na bino pour le bien simbité au moni retour ezongi pas na mambone zalaka te yango nazolobela bandeko nanga tu bazolanda nga na babone na bino ngai nazali mobomé te ngai nazali na retour te parce que mutu asala retour ezali nzambe jamais nakoki kosenga mwana ya Adam ke sacrifice biso musala na biso ezali bokoko ya kimbango biso musala na biso ezali pona kosunga biso musala na biso ezali pona retour te nga soko ye pa na ngai bokela mutu maladi obo balongola mutu na musala ou obokela mbando maladi na sala ba yango te donc obokela maladi osala ka te sala ka mabete donc ngai nazali kaka pour défendre les forces du mal donc nazali kaka wana pona kosunga bandeko nazali wana te pota mususu pona ya kosala destruction te donc maître Abdoul bandeko na ngana so bozolanda ngai nazali wana pona kosunga nation nation na ngana zosunga bango na kisi ya bondoki na biso ya bakoko na biso oyo ezali naturel donc un peu ça maman journaliste donc yo sunga no ka bato bana problème ba biloko wana ke mutaya kosimba kisi c'est pas nezala te non kosimba kisi eza nini soki po okina hôpital okoki kosimba kisi oyo tomelaka mpe na hôpital ezaka kisi mais kisi oyo toza bondoki ya mayeli yoka kisi oyo toza nango eza bondoki ya mayeli parce que bakoko na biso na kala babande koprotégeaka bafamille mais lelo baprotégeaka so bafamille te parce que pourquoi christianisme nde elata makambo wana donc biso epa na biso sacrifice ezali te parce que ngai nayebi ke na kokufaka mokolo mokolo mosusu nayebi ke na kozalaka so na mokili te nakoki koyoka kosala mabe te parce que sagesse oyo nazosala eza bapouvoir oyo lokola roi salomon ntango azalaka nango roi salomon anotindaka jine kende ozwelanga kiti abande kotindaka milimo bakesala ewenze donc tout wana ezali kaka enseignement ezali naturel ya bakoko na biso donc sesanga nasalela monde fétiche ya bakala ya ba magie noire te ba magie rouge te ngai nazali wana na 18 rivière ya bibale donc ba pouvoir na ngai eza ya bibale ba pouvoir na eza ya bibale boza différent na bato mususu bakisi mususu ba loge mususu ezaka différent to boza logement boza différent parce que ba loge wana esuka nango so mutu nduki makambo na ba maître spirituel ba bengo banani wana baza ba loge okufa okomona bapeso makambo esimbi mais le sort nango oyebi yango te moko bete liboma donc c'est ça bokoko sikoyo ezali naturel donc oyo ezali ndikimaka mpona bokoko oyo ezali bokoko ya kimbangu mais naso kimbangu asala yango ngai abino asalaka donc epesa donc oyo ezali bokoko ya mboka na biso eteki te ozali bakongolais bato mwindu donc epesa. Merci beaucoup, Maître Abdou. To mekempe kokota na mwa masolo muke ya mboka. J'espère que vous êtes congolais. Oyebi makambo nini ezoleka na mboka na biso na est na biso vraiment kimi ezate ba Rwandais bazoboma ba congolais makasi en tant que maître spirituel oni okolo ba parler pe lo oni monaki ya mabe po na mboka. Bon, mboka na biso je pense que nous allons déjà na ba sélection ya mabe na kata mboka na biso. Makila ba innocent izoganga, makila ya batu oyo bakufa po na mboka na biso o ba yibi cause ya liwa wana te bagangaka. Donc mingi mama mboka na kota yango mingi te parce que pourquoi ici na loba yango bien que ko mboka na biso ezala sauver zo senga to zonga kimbangu na mitema na biso. To zonga kimbangu na mitema ndeni. Oui, to chende to tsala na pesa Jésus. Donc to longola Jésus to tsala. Parce que yenda azali protecteur na biso. Oh nyonso bozo mona eza politique. Lelo to zonga bato bazo kofana bagome bato wana bazo sepela bango bazo landa yango munguni ya oso ba bato. Ozo mona ngo te sere eza sacrifice oyo ba mikonzi na biso baza na posa ko sacrifier ba ame bandeko. Ba ko biso parce que pourquoi sur le monde des esprits tant to vérifier ngo ba yebisi biso bien que bitumbana ezali bitumba mongo ya koyokana. Oui, c'est ça. Donc depuis nous vérifier ba bitumbana ezali koyokana. Et pas bakonza mboka. Non, eza bakonza mboka nde. Ba baza na posa ko mata chef de l'état ko. Ezali do bazoluka ka nde nini ba koyi kolongola fatina kacha mokili. O ba parce que
aza mwana ya batu auta na libumu papa na ye na mama na ye toujours akozala protéger etaki azali mwana ya mboka mais bitumba nyonso bozomona na est esi na loba yango bien mboka na biso bitumba na ebanda kala eza lelo te ebandaka savubu bitumba na ezala déjà baakoro mboka na biso basinya eza ataki mbangu ntango azalaka alingaka yango te yango mona mindele baluka baelimine mbangu mais bakoka yango te liwa ya kimbangu eutaka na volonté na ye moko apesa mpe annonsaki na mokolo oyo akokufa na ero akokufa yango mpe esalemaki donc je pense que tosenga kala mboka na bandeko oyo bazotika biso je pense que nzambe abongisa paradis epa na bango na biso mpe totikali tomibatela parce que pourquoi mboka na biso ekozalaka sauve ti mokolo oyo tokozongisaka bakoko na biso soki tozongisi bakoko na biso te boye bango beke oyo nyonso bozomona ti tokokufaka biso nyonso na bana na biso mboka na biso ekozalaka kaka boye parce que pourquoi biso moko totika licence ya mboka na biso tomonaki yango na kati ya monde des esprits mais soki tolobi omoni na yo moko na ngai bakoma oluka batya bapoison baluki babindu alors tolobaka mingi te parce que mpona mboka na biso parce que biso moko bakongolais toteka mboka na biso tozondima congolais azosambela jésus nazobosaka baancetre na ye basoda bazonde kobunda gouvernement balukaki nini balukaki banani gouvernement est ce que batokisaki basoda na biso est ce que basoda na biso bazalaki na rituel ya purification basoda bakenda baoka bongo na mutu ayebi kosima munduki te balati ye munduki po tobunda me bato yango tozona kobundela bango wana kaka baza na nsima nanga kaka bango wana bazokende nango mitingi ya mutu azobonga peuple congolais donc nazosenga peuple congolais tozwa conscience na biso tofandisa yango tozalaka wana tosambela kaka ata lelo alobi te bakoko na biso bakolamu kaka mais soki tolingi bakoko na biso balanga plus vite que possible toboma nanga ezosenga chef de la république démocratique du Congo abengisa nde biso abengisa bino ba maître spirituel abengisa nde biso ba maître spirituel mosusu ya banganga te abengisa nde biso balene bokoko oui bokoko pe te parce que bokoko pe ekoma na bafétiche mosusu bato bakoma kokosa donc abengisa nde biso bagénération oyo toya epai ya chef de l'état ndenge mobutu azalaki na kala akobengisa bino bolobi nini mpo na mboka bopesa ete nga nazosenga kaka epai président pesanga kaka apesa nga autorisation nanga lobi nango alamuka te akolamuka te ya solo wana oui donc président apesa ko autorisation abengisa biso ata yango nazosenga na bamikonzi ya mboka oyo bakolanda yango boluka bobengisa biso na place oyo te mosusu bosala badialogue na nanga ekosimba te eza na jie moke oyo tokoluka mpe nanga to elongoli mpe na mokili parce que leo ezozanga bosala bongo bolingi après nani comment dirais-je président apesa bino parole bino mo bokoki kosangana te yebisa yo ngai moko ntango nasufraka ntango bafamille yanga bata mosusu bazoluka eloko kolia bamona bango te mikonzi ya mboka na biso bayaka te mboka yango mpe eza na batraître ozomona ngai mpe mpona ngai siko osala ngai esaka nde nasunga chef de l'état osunga chef de l'état tosunga mpe biso baeza bitumba na biso nyonso bitumba ya mboka me bitumba ya mboka yango eza ya politique eza bitumba moko ordinaire te ndenge ezalaka soki ezalaki bitumba ya mboka ndenge nanga kende kosala mitingi wana me bakongolais il faut scandale esalema wana me bakongolais bazobetela mpe kana moto yango maboko c'est ça. C'est la honte, vraiment. Donc, ce monde a un go d'autre, tu vas côté la macambona maman na maïf. Le président a bien sabiso, premier ministre a bien sabiso. Aya na Congo central. Aya ko luka ba oyo bazana macambona so la longola ba chef coutumier o bazolia na bango. Parce que bango kandi bazoteka lisusu mboka na biso. Pourquoi bazolia na mboka na biso mais basoda bazokufa pa ba M23 bazokufa te. So nini o baseni na basoda na biso ba Congo to yebi yango te. Bino bozomona ka bituba biso dans 4 minutes tozomona. Vraiment merci beaucoup maître Douto uti kolanda. Ce qu'on est beau, c'est que ça qu'il a beau mananga. Ce qu'on sait beaucoup, c'est qu'on a déjà protégé beau sandé. Non, on a protégé parce que Azana MP, parce que mon tunnel soit bien malade, moi c'est na mbetu. Il va enlever Azana pouvoir monter pour protéger. Oh, c'est que yo bimana ba c'est na mbetu. Na lobby boy, mon tunnel soit mon avanzo à moi, c'est va enlever Azana santé. Ah, c'est que yo mon avanzo ta basité. Na lobby boy. Na lobby na zanga ba pouvoir ya protection oyo nanga kokote parce que ba pouvoir on a belle la maman Oshimele. Ah. Les alliés, c'est les grands maîtres qui ont les 7 danses du monde des esprits, c'est moi, maître Abdul de Gourou du temple. Pour effacer, ils ont un problème, il y a accord. Parce que tant qu'on a un accord, on a pas eu de président à la place. Le accord, on a des accords sataniques. Le 5 ans, on a 5 ans, on a une délégation, on a esprit. Et ça, j'ai mon des secondes, on a rallye. Donc, bino ne ba pesa bino ne ba place mais ba bengi sa biso to so para mboka na biso parce que to so sunga mboka na biso to lobaka depuis kala ke to so ngisa bakoko bandi makate mais siko po to longola nanga wana na place to tinda ne bimbindi bakoko na biso bikuse ba piki mete bimbindi to benga bango bimbindi suba ne ba singa ko la mukate ba no visiter na 245 ko la mukate akoleka na ponge liwa o non po asi azali cause ya mboka na biso donc yo penyo ndimi ke na nanga kaka tena sima ya nanga pe eza na bato bazo puye ba fana ka pena président mboka na biso. C'est ça. Et ça va nanga te. N'est-ce pas Jean-Pierre Bemba ba ça va traiter pas ya président de la République démocratique du Congo. Être va viter les caméras. Ba ça parmi ya bato boma ba vie ba ndeko o ba innocent zo ganga.
le très important ezali président bengisa biso bana na yo tokutana no fara fara toza bana okoboya biso te tokoki kosala mpe likambo mpe na mboka na biso mpe tosauve mpe mboka mais congolais alingaka komona motu azo bango mpa monene baveste babubingi oyo balobi un homme spirituel akoki kozala mbongo ebele te mpo bajésus baya baprofete na biso baya profete moko azalaka na mbongo te so onga na koloba ezala bato mosusu bao batala ndoki wana tala boye boye oke motu aza na discernement ya bakoko akokomprendre ke birisama le guide spirituel aza na réussir na makambo azoloba. Ok, merci beaucoup balandi ya tozo na télévision bozala ebele ya kosaboye na chaîne na biso po bolanda émission na biso tozala moko ya ba maître spirituel na biso na kombo ya Abdou maître Abdou to meke mpe ko beta na mama solo toyoka bino ba maître spirituel bobike pona mambo etali mboka ezosenga ba pasteur bakanga na église ba pasteur bakota te bino moko ba maître bobunda pona mboka siko ba pasteur bakota te obite ke msu pe prier ya ba pasteur ba osala yango po moni mboka ezala na mwa kimia muke pa ponde zaki banda to banda kosambela ba fille ebele bazozwa mabala te ba fille ebele babima na ba pasteur baboma mabala na bango ezala bandeko mosusu bakanga bana na bango bandoki à cause de l'église. OK ozomona ngo tant kolobaki bien que l'église ezala te parce que pourquoi tout le monde na biso ba église ba biloko ba salite le très important ezali tozongisa bakoko na biso président ya mboka na biso luka esika oyo biso tozongisa dibundu dia ndwenga do dibundu dia ndwenga ezali makambo oyo kimbango asala parce que na monde na prophète moko teleki kimbango na monde ndenge nzamba tinda ba prophète nyonso miracle oyo kimbango asala ezala ba Moïse ba kosala ngote ko kimbango atambola na bebale kimbango ba Soudan na ba Siba mona na ba Lubumbashi kimbango miracle oyo asala koleka na ba prophète oyo baya kimbango ba ba bondela makasi msi bola tina se pona mboka ba ono so bazo sala wana eza ba jeune bango bazo lela ni basumu na bango ko be so bi de guerre ko tina mboka banani ba ko sambela lisusu église ezali ba entreprise église ezali esika oyo bato ba négocier licence ya peine de la mort yango so mona mundu soko kira na église eza na signe ya croix yeba yango beke okoki kote na kati ya calamité mais yeso akufaka tan yeso akufaka bataka na croix no yango bato bataka bombo na kasi signe ya croix ya signe obazo ngisa biso bato bakufaka so yo mozo bango be yesu yango akufaka bataka na signe ya croix est-ce que kimbango bataka na signe ya croix est-ce que nzoto kimbango epola nzoto kimbango esaka ndambo epola ndambo muso esaka makila na nzoto aposo bo kama kene bato nyonso bayebi yango c'est le prophète aussi siko azo résister wana bango nyonso na bapola pona na bango Jésus azali pona bato oyo ya mindele ya baasiatique bato oyo bazali prophète na bango biso prophète na biso mutu mwindo asala indépendant oyo nde ofani po za kimé na mboka c'est kimbango ba maman qui panvita donc Jésus azapona biso bato mundi Jésus mo azali nani na Jésus azali mutu alibina nzota mona mwasi ate Jésus azali mwana nzambe nzambe basala yete aza mwana nzambe na lobi mwana nzambe yo azali mwana nani ngabe na mwana nzambe Jésus aza mwana nzambe za batile na biso no na lobi yo za mwana nani bola munga na sala kata muso pasteur ko sala ngote ponga na bimisa ko hôpital nga na ndesa ba fazer so na bimina balabala na zangi saka to kabate mais ba pasteur bazolia kitoko banda ko mindini bazoluka matimbele ko lia na ba pasteur mi pe to mona télévision mona som dimaza en pierre au mona se mama yanga zo mo fait mama yanga zo mo bo ba sa pe bandimi yala est-ce que zo mona ba pasteur bazolika na ba kilt bazo pesa ba don en plein air est-ce que nzamba lui ko kabela mutu fo kabela mutu en plein air ole kisona ba télévision pas de volonté de se habiter quand ça en plein air pour vraiment na filmer yo fait comprendre batu o bazolanda biso o nazoloba batu baso yo fo olobela bango parce que nzamba kabela ke na miso batu po kabela mama azoteka ta ndunga na il faut le kisaka na chaîne non est-ce que Jésus tama bano kabela ba pauvre est-ce que Jésus ala kisaka pesa kabela ba pauvre batu ba mona mais pourquoi to landa kasi makambo ba jiba pauvre ba salate c'est ça donc auto zo mona ezali kala est-ce que nzambe asala ka mbongo la kisaka verset mona bible ke nzambe asala mbongo mbongo eza muntu mukila sali yango bitunga na l'église koma 4 bitunga ya ba mbongo ya ba pauvre do soki ozana 1000 francs okoyoka soni ko ke l'église c'est ça so biloko tu wana siko to loba te mama ba pasteur oto mona bana biso pesa ko baguya wana bino do pesa pasteur wa baguya il était yango siko botikela biso kimbango akota bitumba mboka na biso soki ka papa ya mboka na biso bengisi biso le père des nations bokomona nanga bokomona na ba pasteur mususu pe eza na prophétie mona zo sala siko e koza na pasteur moko ya munene bokanga place o ba page bato bakozongo eza na pasteur moko ya munene eza na ba pasteur moko ya munene eza na mboka na biso calamité to koma même pas na 4 mois akosala sona kati ya mokilité ya solo oui contrat ya munene ya mboka na biso contrat ya calamité eso sila okotanga ta kombo liste non on otanga te nalobi boye non eza prophétie te ekosalema parce que tomonaki yango déjà na jour nango na mokolo yango ya solo wa bomoni na monde d'esprit na mona yango parce que biso tozali koleka ba monde ya molili parce que monde ya molili ozomona yango monde ndo tomonaka na butu yango eza vrai monde oyo toza na kati ya molili parce que molili mboka na biso ezala na molili
éclairage ozomona que éclairage ozomona eza masqué c'est le plan démoniaque non tofungwama te parce que so tofungwamaka mais lelo nzala na mboka biso ezalaka te c'est ça toza na kati ya molili dans mambo esimba te mpo toza na kati ya molili toza na molili siko mpo tokóma na pole esenga nini papa ya mboka na biso azongisa bakoko na mitema aloba ke église lisusu te christianisme te omona bakoko bakolamuka po bakoko baza abandone tosangisa bango na bikelamu mosusu ya mboka mosusu so ndenge bakota bitumba bango bakoko bakomolela tout le nyonso parce que ndenge nini bana na biso bana ya kimbangu babosana na bango bokoko tokomona bokoko ya kibondoki bapaster bakomola bolandaka bango te bango babandoki mais bapaster basala nini na baclient ozomona baéglise chaque fois bato bakotonda mais bato babikaka na bango te oyo nzambe jésus akosala na 2025 akozala boye ane oyo eza ya sika no ana sika ezalaka te parce que ntango nzambe asalaki mokili na ye asalaki bapaster te est-ce que asalaki bapaster te oyo nopesaka bamonzi na église bango batongaka bandako ya chere baimmeuble mais yo mondimi ozana olola na ta mosusu na pasi ya pasi nalobi mama journaliste yo mpe ozala na kati ya kobunga luka obalola motema no ekozala bien okozala sauve nabalola motema yango mosala nzambe bakoko nalobi kimbangu ye nde nzambe na yo mboka ozala soki kimbangu azala te nananga mpe ozala baesclave ya babelge oui est ce que jésus abundela biso yesu abundela biso akufela biso ngai te wana ngai te bakongole pete longola biloko wana bakongole yesu akufela baba mindele na ye biso te est ce que na egypte balingaka soma bayesu kende egypte kende beta lisolo ya yesu kuna bakolinga ngo te baegypte se basambilaka mahome ozomona ngo mutu na mutu aza na religion na ye so yo pourkui yo kongole ozoboya religion na yo nzambe aza nzambe oyo nga nakumisaka oyo asalaki mbangu mais jésus moto abimi na nzoto amona mwasi aza nzambe te aza protecteur na mboka na bango oyo batindaki na mission aza prophète oyo aza na haute tension ya dimension spirituelle mais aza nzambe te ok merci beaucoup maître Abdou toza maître Abdou maître spirituel tozosola nde tozodéveloppe na ye siko mpo bitumbu esila po kimi ekota esenga nini ezosenga nini ezosengaka nde olobi ke nani voisin abengisa bino papa ya mboka na biso abengisa biso so abengisi biso tolongoli nanga na mokili oyo kimi ekoti na mboka tolongoli nanga ok merci beaucoup entourage nyonso nanga bolongoli nanga bolongoli na entourage tokolongola tu wana omona bafaci akoumela wana so tolongoli nanga omona bakoko bakota na kati ya motema ya président na biso omona akosurprendre biso eloko omona na kati ya mokili na biso bakongolisi tokozala certifié totika kofinga président mboka papa abengisa biso ozolia na batraite ok merci beaucoup balandi ya tozomona télévision wana tozocontinue kaka na maître na biso maître tomeka mpe kobeta no masolo ya edi j'espère que oza maître spirituel peut-être pe yo pe musu mwa mike na yo ya bomaître wana ewute pa ye edi toyebi ke tote koperdre moko ya bakatia na biso na ekombo ya edi ngo moto na ngenge ntango oyokaki nouvelle wana esalaki yo ndenge nini ntango waprendre ke ye edi aza je pense que ngandi moto liboso batiaki yango na bapage faki wana aza ikone ya mboka na biso réponse mpe donc naza na interdiction te ona edingo azalaki boye obote bamundu oso ayebi edingo po biso tozala bamaitre spirituel tokuteja edingo edingo ye nde moto abande kobelela bakode ya mboka na biso efike mboka na biso baluki kaka baelimine ye problème parce que papa edi aboyaki na ye kovoyage mboka nde moto eluki elimine ye mais kasi papa edi akufeli na mboka bapaya ti kasi te sotan bamone ake esimba sutango bapeyango papa bandeki kobela pourquoi bazwaki soin ete avant c'est ça pourquoi bazwaki soin ete avant te bozeka mutu akomi maladi apres botindi ye ese bakristo babetaki yo miso toyebi yango toyebi yango te eloko na babaka nzambe ebongisela paradis yango kana kokoloba abongisela paradis mokolo suka atala bolamu oyo asalaki na mokili mais aza nganga te azalaki moto nganga te azalaki nani kasi azalaki homme sage moto azalaki na sagesse ya bwania ya solo wana donc c'est ça mais eloko oyosala biso mpasi eza lisolo ya koyoka te biso moko tokitaki sur le terrain na résidence ya ye edi eloko ezosala vraiment mpasi eza ke gouvernement etindaki mbongo nango batindaki mbongo na bango plutôt mpona famille ye edi bazala bien mpona matanga eleka ya kimia mais chose grave biso moko tokiti sur le terrain tomona kaka na résidence ya ye edi ngwe katafar kaka moko bakiti kutu bato bazoluwe eza bamembre bakatier ya mosusu oyo nakolo ampasa napesi fibo bilangi mbote ye nde moto azoluwe bakiti ye mpe moto aluwaki katafa wana selo bainformation nde tozoyoka mais gouvernement epesaki mbongo place bazolela ye edi eza place oyo esengeli te en tant que yo oza maître spirituel eloko nini okoloba parla eloko olobaka wana eza mafamille biso tokitaki na ndako tomonaki mama ezoleka mais ezala teke soki motu akufaki to banolele na biloko ya chere te maître yoka ye moko akobisi volonté na ye
Yé mon aussi parce que dingo nyonso batano sa fanda ke ba souffrance bato na bamona na bango te donc yé moko nde alingi makambo ezala bongo o na yebiso yango wana maître ata café na ti na matanga ezate café ezali nango mais yeba yango pe ke ba oyo musu bakotambusa makambo matanga mutu mutu atambusa makambo kana ndenge na ye mais jamais na ndimi te parce que biso tokendaka déjà kuna ozala na ba grand maître fibo bino go matanga eza partir au kabula bino okenda na résidence ou bien na famille ngana kenda na ndako oyo afandaki OK ala kenda place on a yango nde place on la lati donc ngana kenda kuna na kei na legisi mo tana zonge donc c'est ça Scotty siko programme matanga non bon pesite eza matanga ya mboka il faut mokonza mboka papa Fati yende mutu ko décider na ministère ya art culture yende mutu ko décider mokolongo OK eza matanga ya famille eza matanga ya mboka donc c'est ça yo maître Abdoul na ya di relation ni bozaki na ngai na bimi epa ya Soni Echo mo boyoma OK ozolanda Soni Echo mo soko master na ye edingwe OK so ngala bimi soko na papa Koluta OK bozo peta ko sola na ye mais papa na ngai ndo sala déjà mutu no sa di maître Abdoul OK ayebi ngai do no sa ne bakula Willis wana do no sa la kanetro to participe pe na bakomba na ye na ngai na za kachere te te kozala ata babiso ope tozaka te me bakomba oko participe pe na télévision maintenant na participer ba ringi te OK parce que milimo mabe circuler na ba ringi wana donc pesa na yango na evitaka yango OK ko biso tozaba tamawa ko ba sacrifice esale na kati ya ba ringi wana donc pesa souvenir ni ya malamu oyo tikele nango ya yedi oko ba oyo nazo sala donc mo moto msupe ute pa na ye ba moto te na bi yende mutu asali licence OK bosolo biki nazo bakise pa edi seki na kosi bato ngai pe na zula ngo esika mosusu mais tobi mokonzi na biso eza edingwe OK c'est ça mais toyo mo ba maître spirituel ba lo ba keye dinda aza bongo ava kufa apesaka bato ba moto so pe ndenge nini mais bato wana ifu ba ya kozongisa bakisi toyo kaka ngo pe na émission no moko lobaka ngo mais quand peut expliquer plutôt balandi ya tozo mona télévision ba ni ba découvrir pourquoi lobaki bongo nalobaki par rapport à quoi bato mosusu bakoya su bakoyeba te nseleni bakoyela na ndako edingwe yango nanonsaki bato nyonso bayebi ke basise bacontraire bango na grand maître te baluka biso bakozala na basolution na bango parce que babaya kozongisa biso biloko papa apesaki bango yango nalobi ti bakiso mpe ezaka ya contrat mais kasi eza makambo bacontraire so olingi 10 ans 10 ans so olingi 20 ans 20 ans donc c'est ça na branche ya papa yango nasengi kaka nde mpo bazala sauve baya kozongisa biloko mpo bavile ya bango ezala malamu numéro ezaka plus 243 89 71 42 027 bandela lisusu plus 243 89 71 42 027 conseil nini okopesa na famille ya yedi oyo batikali liloba nini okoloba na famille wana kutoka conseil bayokana kaka parce que bana kimia to eske oyebi kimia eza nango kimia ezali nango nde ya papa edi eloko nazolobela eza nde ya mboka donc soki famille bakowela wana ezalaka kaka mais tolobi eloko moko ya bio bike de ya papa edi ezali de ya mboka mais normalement nde toyebi edingo moto na ngenge azalaki champion du monde ye jamais akoki kolelama pardon plutôt ndenge azolelama wana donc omonake mutu nyonso nde eza baya mosusu moke bayebi ye edi te me bayokaka bolinga bosorganize bolukeli ata espace moko obie place moko botie matanga mutu moko akobimisa mbongo te parce que eza mbongo eza de ya mboka mais leta apesaki mbongo non nanu badeside te esika bakolela nano batie te te nabi pour le moment place bolanga résidence bato bazokendaka te mais mokolo akobima nde bakombani population mais déjà bolela edingo eza yango te non eza parce que so moto akufi histoire esili aza champion nalobi boye moko nde edi na bapouvoir nde atiki ye moko alingi nete parce que bato mosusu balingai na bango mpe te ye moko ye edi eza na bakartier mosusu mpe banoyaka mpe kosoutenir ye te ntango azalaki en vie donc makambo mosusu ya bakartier nakota nango te nga naza plus ke quartier donc okotaka mimi na linie ya bakartier te nakobetaka lisolo papa edi ndenge tozalaka toyebamais non naza plus ke bakartier nga moto apesaka bakartier bakisi d'accord merci beaucoup tozana maître Abdoul tokomi presque na suka ya émission na biso maître Abdoul mot de la fin na yo eza nini mot de la fin na ngai bandeko nazotekaka nkutu eloko oyo journal nasalaki na émission oyo oyambaka nga nakosalela ngo nde promotion donc soki naleki na promotion eloko oyo tokotasula makambo mosusu donc nakosalelaka promotion na eloko oyo nasimbi na bandeko bokozala na posa kozwa yango eza portemone te eza nkutu eza na singa oyo ya rouge makila ya biso mpe yango eza na makila ya rouge donc ezali na bapouvoir oyo eza na kati donc nazosenga kaka bandeko tu oyo bazomona nga oyo nyonso aza na posa ya makambo oyo nyonso aza na posa bimaka na mibale ya mbongo oyo nyonso alingi prospérité alingi protection bazoluka babomona famille na entourage ya bakamarade na mosala nazoteka nkutu oyo yo nde komonaka vi na yo etambolaka malamu te nazoteka nkutu oyo botala bino moko natie soyi na ngai yango oyo natie soyi na ngai yango bandeko botala bino moko natie soyi nakangi yango nafiniki yango eloko na nga oyo
ozolanda Osco fingezani. oyo ezali ka échappe yango nazopangosela te omona échappe kaka yo tala kaka yo kolandela échappe ngande ya rouge non yo tala makambo na kosala yo journaliste ndio tuna ngaba question Osco eza ba mokindoki waya yo papa sa makambo banku oh maître Makida d'or tochaki na kati soyi tochaki na kati soyi esani ebimisi mbongo tochini ebimisi combien $50 tochaki na kati oza combien okosimba mbongo yango nasimba te papa yo molakisa bandeko ti kozala mposa kozwa nkutu nazosalela yango promotion okay bandeko balongwa na kati ya bakalamité bandeko balongwa na bandeko balukaka baportemone bakosa bango na bamultiplication ya mbongo ça n'existe pas yo nazosenga na bandeko nyonso nakende kosala multiplication makambo wana existaka te na mboka na biso ya kozwa nkutu nkalu oyo ekosauve famille na yo na bana parce que nzambe asala mbongo te nauti kozwa ngo na banque centrale ya mboka na biso eteki nazali congolais parce que mundele nde mbongo oyo ozomona yango ebomi mboka na biso parce que so mundele ayelaka biso dollar te atikaka biso ka boye mpe kaka omomona bato mosusu banga basumuka te eloko no ebimisaka dollar franc te na bafrai ebimisaka donc nazosalela yango promotion na bandeko baza libanda ya mboka lelo oyibi noka $50 nazwi na ngaka mokolo na monaka nazoka $100 ebimaka donc mokolo mosusu oyoki maoloko travaille tozuka parce que soki mpe naosala baspectacle bato mosusu babangaka mais faut kolakisa te ya moke bato bacomprendre ke naza capable mais na bino bokobenganga na bakobokotela nga na bapage personnelle nanga kuna nde ezalaka somo na tiktok nanga obetaka le grand maître birisama bokomona sikoyo bamakambo nasalaka bozomona mpe bakantine ezosanza badolar baero mpo nasala nyonso ozomona ngo oyo ezaka par rapport tozosala émission nakoki kobangisa ope te nalakisi kaka bapromotion eloko nanga oyo nazotekela bacongolais bazala sauve oyo yango nkutu nkalu yango oyo bandeko ya kozwa yango ekozala malamu wana mpona kosauve mboka na ngai mot de la fin oyo yango wana benga maître Abdou plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 nzambe abatela baoyo baza na bahôpital nzambe apesa bandeko oyo bakangamaki nzambe alongola bandeko tu baza condamné sur le plan spirituel oyo baza na kati ya prison moko ya bondoki mpe nzambe ya bakoko na ngai abatela mokonzi ya mboka na biso abatela na bandeko bazokufa na makambo bayebi konsi nango te yango kaka ezalaki message nanga me na bandeko tu bozolanda nga naza motu misala mabe te naza na nganganga te moke mwana pangi ya bino bakongo ndidi yombi naza muyombe donc mutu tu aza na posaanakisa makasi non wana eza mboka na biso parce que premier président ya mboka na biso abanda kuna kasavubu akundama mpe kuna kimbangu mpe azali kuna c'est très important na biso eza makambo te mama journaliste eza makambo te yo mpe so oniwala biso makambo alakisa ote nga so émission nga na ye tolakisaka makambo eza émission na yambeni ya plateau na ngai bamboto ni opesi banani bakufi oyo baleki biso na valeur bakufi mboto ni okoyepa bakufi na babone ya chaîne na bino na yo moko consultant ya kolanda nga na réalisateur na bino caméraman na bino c'est ça na famille na biso mobimba na baoyo tu batiki biso na ngonga oyo parce que bango nde baleki biso na valeur nzoto tokosalela yango lolendo ya pamba mpo ezali nango mokili ya delestage lobi ekozala tour ya bato mosusu lobi mpe ekozala tour ya bato mosusu donc biso mposa biso tosunga kaka bato na malamu ndeko yaka kozwa makambo yaka kozwa mpe basokolo na kati ya kantine omona mibali ya mbongo yaka kozwa makambo awa Ok, merci beaucoup balandi ya chaîne biso tozomona télévision bozaki ebele ya kolanda émission na biso tosolola yango moni tokomi na suka ya émission na biso bambote yanga na pesi epai ya mama Riti Makoma babi Riti Makoma na pesi bambote ebele mama motema malamu don na pesi bambote ebele mpo na pesi mbote na ngai epai ya Cordo Dieudonné Maweja na pesi bambote ebele na nsima caméra na moni Eben KB yayo yango wana Eben KB cameraman moko ya propre afilma film à Jésus sans oublier mon fils chéri bébé Altesse Samba na pesi bambote ebele sans oublier aussi monsieur Ribes Samba la réserve de la presse congolaise na pesi bambote ebele famille Aya Mobimba famille Mboke Eli Mboke Elize Mboke Saint-Tiche Mboke Esther Mboke ya bino yango wana papa Pichen Mboke na pesi na mbote ebele donc bo santé ko s'abonner be na chaîne na biso bo s'abonner ebele vraiment bokozala vraiment de cité bo s'abonner bokozala de cité et pour bino na ba abonner bo lingaka nga principe yanga pe na lingaka bino mingi donc bo continuer toujours ko s'abonner bokozala vraiment de cité plutôt na tiki bino bisou bye.